yango wana bato ya kala mpe bazalaki kopeta sete makasi kaka te il fallait kaka kokende kobala kaka na mboka na biso mpo na nini mpo libala eumela tindika chino mpaka kuti malo atayendo mwambile to ulibumu di muntu dibandisha lweve na ulibumu di wangu bilibela mumamba aliba bwela mumamba bobela bukesa nungo farino lula to skemboka na biso lakini na mouvement ya bagarso bazakoleka bazakosala boya lobyo za mutu na kokokotela yo te pomoni ndenge babengisi bino na mboka oyo baboti mobali na yo ezali te bakokende kopesa bino soso kolamba kote na biso soki mwasi oyo asali likambo ya mabe alambi soso wana akufi mibali bakokunda ye te me biso tozala baluba tozali kasai biso tozala bakasai baluba mpo bango bayebi te yango wana babengaka biso kaka baluba me biso tozala baluba bato nyonso ya mbujimai a partir ya mbujimai tozala kasai epai ya baboti na ye mpo ntango ya kala baboti na biso ntango biso tobalaki bakovandisa yo bayebisi yo boye kote na bino ezali lisusu awa epai na biso te place oyo okei nde ekomi kote na yo yango wana ezalaki kopesa bana basi motema makasi ya kovanda na libala parceke azalaki kokonsidere lisusu te azali na place epai na bango. Allô, bonjour. Maman Eliane, tu sais traiter de quoi la provenance. Dès qu'on a besoin de bana bobenga ba maman peut bobenga ba papa. Émission na bino zoki ndikubanda dans une minute pour nous pour le mariage. Au bobi ki émission na biso ezaka émission moko ezaka éducatif, ezaka émission moko to saka ngo ya batu basi ya mabala topé mibali ya mabala ba fiancé tout qu'on peut ba célibataire parce que avant que nanda ko libala il faut apprendre quelque chose et on to ça émission émission est vraiment très éducatif na recommandera na bino na lobi ke bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa donc beaucoup ko tala en famille eza bovandi na kati ndako bo papa uti musala mama uti musala bana ba uti musala bo uti classe boza moi besoin à moi détente moko amuke bovandi bobani ko tala émission pour le mariage avec maman Elianitu bo puis émission nga nazola kabino ba invité nazola kabino bato bazana ba expérience na kati ya mabala yanga moko et kokate voilà pourquoi nous avons toujours invité dans un bateau bazana expérience pardon to solo la de tout et de rien koyeba un peu baliza kanenge nini moi c'est faza ndenge na kati ndako libala tout qu'on peut mobile faza ndenge na kati libala mobile faza se comporter ndenge parce que quand on est marié on ne vit plus pour soi on vit pour l'autre tant vous êtes déjà na kati ndako libala fait baké et pas n'absent maintenant la mkana 10h ah nda ko libala mona mkaso 10h ezate il faut na mkaso 7h 8h on a ça petit déjeuner pour na mobile nanga oyebi ke sona uti musala ngai sona uti nanga musala na kenda nanga na château rouge na ke traîner nanga na ke tambo nanga na personne rendez-vous na ba camarade nanga to beti ba masolo na ozonga ndako nanga ta 18h 19h or c'est ça depuis 15h. Mais si quand autant comme déjà un engagement au show bali déjà moi ça suma kambo nezate Alex que tango uta musala mbala moko zonga pourquoi ozonga ndako OK ndako ke bomisa ndako na yo au préparer biloko ko lia pour mobile tango zonga 18h 19h 20h à kucho déjà aux après tout vandi au servir pour na akwa ko lia parce que mabala eza makambo belé mais puis merci ba te belé surtout au bobengi ngai au boto ko tala émission na sekina mama rose na bino ki mikolo za mama batele réalité on donne ce qu'on a ndena bino ke ngai moi il y a une autre nous avons un masolo na gauche te na droite te au pas battre na côté battu ba bunda na film bango te papa la sona benge papa lembenza ya ko sa image mo battu ba bunda olinga na eta ba mama ni tu yube monsieur na ben c'est moi éducatif bilo ko na to linya ngote et voilà pourquoi na nga toujours ko inviter battu ba ya pona ba pesa expérience na bango merci la minute botaki émission na sekina mama rosa accepte de balamba mfumbwa bon à la kisaki ne bala mfumbwa merci parce que na zu
ba réaction na bino ba retour mingi ezaki positif na CP nango ce qui peut problème ezali kokendeka te bebuna na kendeka pour na maman ni tuté na komeleka message moko mabe te benga ta téléphone benga bien maman ni to ebina linga côté ya on no ba likambo boy boy ou bien na linga ka intel te ou bien muta filmer ko na linga ka été ko sala ka te ka monter mama be obika te na critiquer ka mabe pour bato muso mo critiquer mabe bon on peut continuer ko sala ba critiquer mabe to ebike ko to na za point fort na biso mais to lokato changer en momke ah on est ko luka mama biso moko azawa mama biso moko aza awa na yeto solo na parce que ça na expérience il y a eloko ba bengi ki bala expérience so be expérience eloko ba bengi libala ndembo mona zola kabino Maman Amazon, nous avons coupé sa expérience, nous avons vendu pendant 46 ans avec Papa Wemba. Et puis, nous avons promettre que Maman Amazon a collé pour le mariage. Après, le papa a quoi qu'on soit un abino. Nous avons avant, après, on soit un abino. Nous avons pas ya mère en tout. Nous avons soit un aïe. Nous avons un soit un aïe. Tout cela. Nous avons tout découvert, nous avons soit un mère en tout. Ce que nous avons l'émission. Vous avez posté la maman YouTube émission na ye. Kendo s'abonner na compte YouTube nanga. Préparons pour le mariage, maman Elia Nitu. Ko s'abonner à chaque fois sur émission zo ya bando monde ngo pour mingi babinga nga maman Nitu ndeni mikolo to ba émission te. Ba émission za mais loko yo s'abonner te mo na émission tout est. Alors to que ne skoto que ta maman to. Merato, avant d'accord, maman, nego lukai. Wana ibeto. Ah, maman beto. Kele. Maman, beto. Ndio bana kututangile leo. Tangile mama. Tosa kedila. Vraiment, mi mashika. Mashika. Nisha mashini kuluseka. Yo. Bwana kushika Ndio kwa mama mwimba. Nimtaka mwamba mwimba. Bwana munye munde lokatanche. Va changer côté. Donc tu sais que on m'a passé français lol. Ah, pour le sera le nom mon mouche machine. Ni mo garder bien pas boîte de contravention. Ah, merci. Bon, le c'est que nous ko ni mutanga la mo ba ko garder ka wiko. Toi ça que dit maman ouais, tu sens. Toi ça que dit. En tout cas, bah, nous avons si bomoni na continuer maman ya mbinga pour na ba comprendre te ba ki beto abo ezali ndebo bit ndebo moni maman ya mbinga beto abo et pas na biso elakisi yambi na ba oba ebiti ba te beto abo elakisi yambi do biso so to kutani tozala ka ndengwana na mbota na biso respect ezate nde to kutana na ndenga linga ndenge nini non chez nous ça se passe pas comme ça ça ka beto abo elakisi yambi abo maman ya mbinga na beto abo donc bilanga beto abo beto mama elakisi yambinga bi yambi mama na sepeli mingi na ndenge oyambinga mama nto kopesa bato bazotala biso mbote bamoni yo o se présenter pesa komo na bato bazotala biso tozana isengo mingi po ndenge balobaka te mikolo nyonso eza yenga te okoki kolala boyo ke libela ndenge nzambe alamusi biso yango wana tosepeli komona na lelo toyambani na mwana ndenge expliquer bino sikoyo biso mpe toza kopesa bino nyonso mbote ndenge boza kotala biso lelo mbote na bino nyonso beto abo na bino mpe mama bongo sangai wabo sangai wabo wana ezalika lokola mbote wana ezali lokola mbote ya bayuda ya Congo sangai wabo sangai c'est-à-dire que bato basangani place moko nde sangai wabo mbote bongo Anshai ezalaki lokola mbote tango bato balongwaki na ki réfugié na Lubumbashi na 1960 baye na bamboka bapanzani nde bayela ko pesa bambote wana ansha kwe kola kwe lokola ansha ki lokola bolingi bokola mbote zakola kisandingi wana ezalaki mbote ebimaki liboso me mbote na biso penza o ya bakoko na biso ezalaki moyo eno wana nde mbote ya bakoko na biso moyo eno siko bambote ye ko bimebele mususu ebimi lokola ya ba politique ansha kwe okomona mutu mususu alobi kola kwe wana eza bambote o ebimi lokola babakisi na bambote a part bambote o ya bakoko na biso bambote ya bakoko na biso ezalaki te moyo eno moyo wana ezali moyo eno c'est-à-dire te motema te oza motema moyo eno wana pe alobi moyo
biso nyonso toza na bomoi wana ezali mbote na biso wana ezali mbote na biso ya bakoko bato soki bauti mosika komona moi weno we bango mpe balobi moi kasi yo mpe yebisanga do moi weno moi maman, merci maman. Nous n'avons pas dit que moi je me suis proposé pour le mariage, tous auras battu bazan d'expérience. Maman après c'est bien comment on a eu. Tu es quoi na maman a besoin de kasi boyo qui n'engage à expliquer maman besoin mon luba. Lobi na quelque maman a besoin mon Congo. Lobi que maman a besoin mon Swahili pour makambo alibala. Ekolo na ekolo eza na makambo nango ndenge esaka mabala mama bato tala biso lelo nangi osolsa o tosolola na bango iyo lokolo za mama tokoko est-ce que kokopesa mbula na bato ba tala biso nga kombo na ngai ya liboso nazali Kamwanya Mbombo Antoinette nabotami na 1946 le 19 décembre 1946. C'est celle combien d'années? 70 ans. Ah, maman 70 ans. Maman, ok, maman, maman ya libala ou bien? Naza maman ya libala. Osalimbula maman ya libala. Na salimbula na libala 53 ans. Oh, 53 ans, ya kati ya libala. Na kati ya libala. Mbali nanga zwaki nga na âge ya 14 ans, 15 ans na kokisili na maboko na ye. Tango ya kala. Na mama mazo ndenge moko, oyibi mama mazo, oyibi papa mobo, papa wemba. Papa Wemba. Ah, utakotika biso. Na yibi Papa Wemba. Viva la musique. Maman viva la musique ya mwana. Maman viva la musique. Kasi ata toza kolanda yango te tango bana na biso bazana kati ya mouvement na quartier boye na boye bastaro bazako bima na mboka na biso ata tokipe yango te me boyebi toyebi kaka te boye na boye Papa Wemba zala sikoyo yepe Papa Wemba azoki pe mwasi ne wana mama Amazon azoki pe na 14 ans akisi pe 15 ans na maboko ne donc ndenge moko pe na yo mais bino nde bosali bambole ebele po bango basali 46 ans bino 53 ans sikoyo mamule te ko solo la oyebisa na ngai musungai pe naza makambo bele na yebite na bato baota biso mwasi ya moluba babalaka ndenge nini mwasi ya moluba dazana ba condition ebele mwasi ya moluba ezali boye tango yo lingi ko bala mwasi ya moluba bozana ki fiancé na bino mwasi wana azana na engagement ya mutu mususu te bo tango sikoyo mubali ayeko mimonisa na kati ya libota alobite baboti ya mwasi ngana yeko mimonisa te na lingi mwana na bino ya mwasi yeyo balobito sepeli na yo papa po ete na yeko tobota yo okoma yo na mwasi na yo lokoma lokola biso toboti bino bo a partir mobali soki ayeko kanga lupango apesi iloko na ye ezala insengi ezala mbongo ya ndenge nini esili mwasi wana ata azalaki na basheri na ye mususu ya pembeni akoki kozwa lisusu iloko na bango te pona nini oyo baza koloba te chibau parce que akomi lokola mutu batina kati ya buloko oza ko comprendre po bana basi ya sikoyo bana basi ya sikoyo bazali boy mobali soki akangi lupango azalaki na basheri na ye ya liboso te alobi baoyo naza kosina bango balobi makambo oye alobi ba oba osani ne naza kosina bango mamo kasi oyebi na koshina mamu lozoka mamu mamu loba abi bazo shina bango oyo naza kosina bango aliaka mbongo ya bato wana ya pembeni orke oyo pe asi aye kokanga lupango na ye siko na mwasi ya moluba soki basi bakangi lopango bapesi insengi wana aza so na droit ya kozwa mbongo ya mutu mususu te aza droit ya kozwa mbongo ya mutu mususu ata moke te mpona nini mama po azwa engagement parce que bakoko na biso bazalaki konsidere mwasi oyo babali na mbongo akomi lokola fondation na ndako akoki kokende lisusu na mobali mususu te parce que mbongo oyo mobali apesi ezali elembo epai ya baboti na ye po tango ya kala baboti na biso tango biso tobalaki bakovandisa yo bayebisi yo boye kote na bino ezali lisusu awa epai na biso te place oyo okei nde ekomi kote na yo yango wana ezalaki kopesa bana basi
motema makasi ya kovanda na libala parce que azalaki ko considérer lisusu te azali na place epai na bango akomi ko considérer ka libala na ye te nde place na ye me bana basi ya sikoyo baza koyeba wana te okomona mobali ata ye kopesa mbongo ya libala me baoyo azalaki na bango liboso aza koshina bango kaka koshina wana sikoyo ememaka chibao parce que koshina wana bakopesa ye mbongo ntango bapesi ye mbongo wana aza kolia te mbala mosusu akokolamba lisusu biloko mobali na ye mpe aza kolia mobali mpe akokoyeba iloko moko te orke mwasi aza na bato na ye mosusu ya pembeni ou bien akokozala lisusu na bakamarade na ye ya mabe bayebisi ye te yo kanisi te omoni biso ndenge tolataka yo kanisi kaka mbongo ya mobali ndenge apesaka biso obimaka mpe mwa moke makambo ya kibao makambo ya bibindi wana esi etikali awa toza na kisasa obia ndenge toye na poto boy biloko nyonso wana etikali na freve orke baza kokotisa na libulu parce que ezali lokola ndenge balobaka ndenge nini bato bakataki ndaye na bakoko na biso balobi baka kwetu baka kosa toamba ni baka kwetu bafobenza chovu oyibi chovu convention bafobenza chovu cha kwamba bwani mukaji utudi tetu basela kubyuma kina mwakuye kudi muluma muko wabuto diba didiuye kudi muluma muko wasana kufanye wafwa iloko wana echikali lokola nalibona lingala likamo mama ucholo ba obala balbaka chiba mama lo biboye soki mwasi mobali abali déjà mwasi na ye do bala bakandai balobi déjà ki ndengo ozana ndi basi babali yo mwasi ali baloko kiko tambola na mobali mususu te so tambola mobali mususu komona ngo kufa chiba uyangwana chiba uyangwana olobi bien yangwana liloba wana eloba malaki na bakoko te echikali chilelo eza kosala musala nango siko bana basi ya sikoyo baza kokosa mandenge nini baninga bakoyebisa bango te chibawo eza lisusu te makambo esi échanger ndenge nini ata olie mbongo ya mutu mususu akoyebisa yo te kasi ye mobali akendaka kozwa basi mususu te mpo nini chibawo wana eza kokanga ye te mobali aza ndenge moko na mobali na mwasi te mobali makambo na ye ezali apart parce que soki totali makambo ya mibali nawo ya biso basi ekesani mingi parce que tango Nzambe asalaki mobali na lilingi na ye moko akamati lilingi na ye asali nango mobali siko tango Nzambe aye komona te mobali aza kovanda na mawa ye kosala ye mwasi akamati panzi ya mobali ya pasoli abimisi mokuwa moko asali nango mobali orke biso tozali eteni ya mobali tozali etene makambo na biso na ya mobali eza ndenge moko te mobali akoko bala basi na ye ata mibale ata misato bakovanda na bango ndenge ala mosusu tomonaka ata basinagale yo kutana nango kutana nango papa bali batamo susu ovandi kaka nga soki nayebisi yo makambo na nga okofungola monoko kasi eza malamu mpona bato bayoka pota mosusu po lelo tokomi kaka so bazoyoka mbana obomi libalo nga mobali na nga azalaki na basi ya koloba te abali boyi ati lokola na ndako te abalaki kaka mwasi moko na nsima tozalaki na ye ndako moko me mokolo mosusu nga nayela kosokola basani nazala kosokola basani na tongo boye ye mopaye moko ayelaki biso na ndako toswani te nini te biso nyonso bana mike mbo azalaki omoni basoso na biso ya masala aza kolongola basoso wana masala mpona kokata yango alambela mopaye nga nayela kosokola basani boye nayoki kaka oyebi biloko ezalaka na kati ya soso michopo masala nini nyonso wana babwakili nga na njoto yo kosala nini ata kutu balobi ozana makasi te ata balobi te okokotia moto linjaka na njoto yokosala nini na Lubumbashi pe na sotoka boye yalaki tango ya malili kaka ndenge tozali na poto boye okosala nini sikoyo so babokelinga ndenge wana nakobundaka siko kasi nga nabundaki te yo bundaki te nabundaki te makovandika abone navandika abokane majoli aza ndenge majoli avandi boye semeki na nga wana oyo bayela kolambela soso wana avandaka lokola majoli wana ntango nga nasutuki boye makila na biloko nyonso ya soso ya kati na banye na bamasala nyonso na njoto natuni kaka ya Esther omoni alobi koloba lisusu te vanda na vandi me kanisa na Lubumbashi malili eza makasi
na keka ko sala mai ya moto na longoli tricot na lataki na chikuna na vandi to vandi ti to komi babutu parce que mbana nga azalaki musicien ya tango ya kala azalaki kobeta kidar makasi na te bango bazalaki na Lubumbashi na bakabongo Paris wana koko yeba te bon tango aye kozonga na butu ya ye na ye expliquer yete est-ce que tango yo balaki mwasi oyo yebisaki yete mwasi na yo ya liboso oboyi ye alobi pona nini alobi tala makambo anyesa asali akamatima ya soso na banye abwakeli Antoinette nyonso na njoto mamu banda ba boti omoni na ndenge babeta ka mutu te wana siko mobile na siliki asiliki omoni na ndenge babeta ka mutu te biso tozalaki na ba boxer te mamu lobana papa siliki wana ezalaki kobeta te donc chukuna boxer akosa chukuna oya chukuna boxer na yebi chukuna boxer ya papa ka lubi lieve bana ya ka lubi lieve na yebi ye boxer wana ezalaki kobeta te mwana mwasi avimbi njoto mwana mwasi kitoko soki avandi boyo ba masala oyo baza kokende kotia sikoyo na miso ya ye ezalaki ya kobotama soki akangi miso boyo masala wana ezali awa miso ya bamure vraiment ezalaki so nakanisi bwana ezalaki miso soki asali boyo kanisi alali orki alali te mama siko babeti ye yo sepeli ngana nakosepela ndenge nini kasi po babeti mbanda okokosepela kaka mama sepelaki mama tongo etani boye sango ekepa na bandeko na ye baye kobimina nga bato 12 po baya kosala skandale na kati ya lupango ezalaki likambo ya kokamwa tango baye kopekisa bamakambo wana nga nazalaki lere wana na moto na Lubumbashi te baboti na nga tango bitumba ya 60 eyaki bamemaki biso nyonso barefugie na baavion ya baoni bazongisi biso na bamboka nachikalaki nga moko kaka yaya wana asali effort te boko kobundisa ye te boyi na boyi akoteli nga mais makambo wana elekaki tango elekaki mobali alobi sikoyo biso nyonso tokozonga na mboka tozongi na bamboka na biso na village po boyeba te kovanda na libala ti bambula oyo biso tokomi soki oza kosupporte makambo te eza pasi tango tokomi na mboka na biso oyo babali biso tovandi kuna na village mibali moko lere wana mbongo ebimaki na 1964 baza kobenga conseil monitaire lere wana basinagale na bato ebele babimi sinagale tozala kobenga bango bauza basinagale babimi bauza tozala kobenga bango ka bauza te babimi bambongo ebimi biso bana basi touti na Lubumbashi lere wana biso pe toza kolata barobe tango wana toza kotungisa barobe ya ba 4 metre osombi 4 metre ya elamba batongeli yo masosa soki ovandi boye esali boye donc bajipo mari misamu ser na biso molimo ne pe malakimi mari misamu kolata bajipo sopa na bino pe bolata kama tozala kosomba ata 6 metre ata 4 metre batili yo masosa soki olati boye ale soki toza kokangisa foto topanzi yango boye mamu mibali bayaki ebele po babalanga na mboka na biso naza na tatu mibali bayaki ebele po babalanga encore tango touti na Lubumbashi toza lokola ndenge bato baza na poto boye bakeye na Kinshasa bato baza kolula bango toza kolata bote echekali na bana oyebi moto soki moto akomi na bambula ebele njoto ekomi ko tato azalaki na kaka na mwasi na ye wana oyo asopelaka yo nini ye malgré babetaki atikalaki kaka sikoyo tango baye po babalanga nga na boyi tato azalaki mboko mosusu na mwasi wana sikoyo asali lokola asunduli ngai sikoyo nga nasali ndenge nini tango bato wana baye po babalanga nga na boyi bango nga na kimi nakeye na mboka ya batatu wana oboyaki mpona koboya kobanga chiba ou bien oboyaki kaka po olingaki tatu makasi
tina na ya koboya zaki ne tina na ngai ya koboya na monaki mibali wana baza ko sepelisa ngate tatu lero wana zalaki mutu moko asisa ba classe ebele ayibi ko loba français ayibi ko loba anglais batu ba utina bilanga balobi te to ye ko bala yo ngana lingaki bango te tatu azala ko sala misala na ba mindele ngana sepelaki te na vanda na libala nanga mais na sepelaki te na kendo ko bala lisusu mubali mususu na boyaki échange ya mibali ti tango na ye ko vanda wana na ye ko kima na place yo baboti nanga bazalaki lake na mboka ya batatu na village tango na komi kuna ba ye ko yambanga na babokilo nanga na vandi kuna 2 mois mama nanga ye ko lukanga kuna kaka na mwasi na mususu batatu bazalaki kaka na mwasi wana mususu vandi kaka yebi kaka kinga pe na zambo babala ngai na vandi kaka ngana zalaki kaka na zako batela mubeko ya baboti nanga na ye ko sala 4 ans na kati ya baboti nanga tatu azali kaka na mwasi na ye mususu wana kote mususu na ye ko bota mwana nanga ya liboso na 1963 mwana wana ye ko kufa baboti nanga bakundi ye tatu azalaki kaka na mwasi na ye wana kote mususu mengana bomaki libala te vandi kaka na vandi kaka iloko ye ko bomisa tatu libala na mwasi wana ezali nini tango babokilo na biso babengi biso balobi lokola bino bolali na Lubumbashi mikolo ebele il faut boyawa boya kolambela biso soso oyoki ndenge babokilo nanga basalaki mayele wana mama nanga abengi nga asi akufaki na 2005 à peu près akufaki na 85 ans abengi nga na pembeni alobi mama ayaka na ye alobi nayebi te mobali na yo atiki yo mikolo ebele parce que mboka na biso ezalaki na mouvement ya bagarso baza koleka baza kosala boya alobi oza mutu nakoko kotela yo te omoni ndenge babengisi bino na mboka oyo baboti mobali na yo ezali te bakokende kopesa bino soso bolamba kote na biso soki mwasi oyo asali likambo ya mabe alambi soso wana akufi mibali bakokunda ye te il faut bakunda ye na baninga na ye ya basi bakosala muvungu wana ezali lokola libulu ya mukuse babengaka yango muvungu basi bakotimbo na libulu wana balalisio na libulu wana babimisio makolo boye pembeni po bambwana butu baya kolia yo makolo mama kokende te parce que yo soki okufi ngana kozwa perte mobana yo akobala mwasi mususu mama yebisi ngai ngana lobite ngana yebi loko moko te tango tokena mboka ya bambali nanga tongo etani balobi bokende kotoka mai bino moko totoki mai biso moko toyenango balobi biso moko tokolamba soso bino bolamba ka fufu bopesa biso ngana lambi fufu na pesi babokilo nanga mama Agnès alobi ya za chrétien akolamba fufu te bango balobi te makambo tozana nango sikoyo ezali akotala ki chrétien te ezali mibeko na biso po toyeba te boza basi na biso alamba ki fufu wana te omoni place libala eye kokufa wana azaki na ndako na tatu aboyi kolamba fufu aboyi kolamba fufu mama kanisa kike bakolambisa bino soso ne balambisa bino soso te balambisa bino fufu biso balambisi biso ka fufu lokuta mabe ba mibale bango moko balambi soso balobi bino bolamba kaka fufu bopesa biso mais ye alobi ya kolamba fufu te tango ngana lambi fufu esili babokilo nanga balie tongo etani mama wana akimaki na mboka wana biso tozalaki mama Agnès akimi ye moko asalaki na tatu na kanisa pepre mbula sambu tosalaki na ye mbula sambu yango wana za koloba te kovanda na libala ezali iloko moko muzela limbisa tango lambi fufu wana siko bango balie yango ndo yakozonga na siko na tatu ndo bozonga naki tango na lambi fufu balie esili tatu alungwe wana akena mbujima ingana zongi na village epai ba boti nanga bazalaki na sali lisusu kuna mbula misato tango na sali mbula misato tatu sikoya yiko zwanga kuna na boti nanga na village alobi na zwi mission moko nazako kende na Kisasa tokimaki kokima te parce que baboti nanga balingaki lisusu te Ela kolinga lisusu te tatu te muto lingi mobile no yebi anglais yebi français asala kana mindele tokimaki na ye kokima toye na Kisasa baboti nanga batikali ko silka balobi bazako monisa ye pasi azako linga ka mobile wana boye na boye yango wana tozako umela tilelo bosali 53 tosali 53 bana bakoli tomemi bakoko pe baboti bana na bango oyo tozako komema siko yango wana zako yebisa bana basi ya siko oyo te libala okoko zala na camarade na yo mususu
ata monite ovandi malamu na libala me akobanda komelisa yo les villes oyebi les villes oto sala mikate oyebi te sani ya mikate soki eza boye bakamati les villes moke bati boye esalaka nini mwana mwasi soki akomi na bakamarade mingi babandi komelisa ye les villes wana okomona kovimba mutu akobanda koyoka lisusu makambo ya mobali na ye te parce que bamelisi ye ndenge na chilo balobaka te bamunuisha loevena wana soki aza komela eza toli ya mabe wana na chiluba loevena siko neta chuba songo bango olobango ndenge ne songo ba na chiluba batala rose kiangata moni rose kiangata epaza muluba tango kama lobo ko sepelisa yemi na papa ni tu yaza na ye mukongo mele kwa bala mosi na ye muluba linga chiluba ko sepela siko pesa explication na chiluba ko loba ndenge mwana wa bakaji diba didi ku diba yenda mpindiyo udini balunda benda abari bamwambila malo pindika chino umva kabidi malo adi bayendo mwambila to udibumu di muntu di bandu isha loevena udibumu di bwangu budi bela mumampa adiba bwela mumampa bo bela bukesa nunko farina udula to dilongo di sokuhu mukila to ni hashi momani mwana bakaji hadi uheta mpindi conseil kudi balunda benda bakwawo udu heta force mpindi wakala na shiba yendo mwambila bwaluka chiuki peto bwalu deja manya kuna loevena lo balunda benda idi conseil mibi kibwalu kai tuditu tangila na shimu mukando wa Nzambi mukando wa Esther chapitre 5 ku verset wa 14 na kumuka jenda ni balunda ba muka jenda bakamuhesha conseil bwani mbimpa kwensa dikunji bwakowela koko Mardoche uri mumfa ni conseil ya mukaji bayenda hamuto wakukontrole kumanyeni chini mukaji anyi mungambile nchimpanyi chibi kimu kontroloto na mpindi uri mani mwachini balunda ba mukaji boba sokubala mu mukando wa Nzambe batangila Esther chapitre 5 verset 14 balunda benda babahesha mukaji wa Hamana muto mukola bwani ambila bayeba enza dikunji bwaba bo wanadi Mardoche mamsiko leki mwa mingi mwa explication pesa mwa explication na o cholo bana mumkena na lingala pona baba mama Carole Payoka majolia bienvenue kamba ka makambo lobi po sipela na mumi oyo na uchiko ba sikoyo na chiluba o lobi kamba na chiluba wana lokola mwasi oya mukanda ya Esther chapitre 5 na verset na ya 14 difficulté moko esalamaki na kati ya musala ya batu bazako welana oyo azalaki premier ministre ya mboka wana me Mardoche bazalaki bayuda oyo bango bakangaki na buumbu baye na mboka wana tango oyo mususu ministre ya kati ya mboka wana ayalaki kobima libanda Mardoche ayalaki kotosa mibeko na bango po bayuda bayelingaki kofuka mena batu mususu te sikoyo tango akeko yebisa mwasi na yete Esther azako salisa feti munene abengi ngai nakenda na feti wana ezalaki piège basalaki Haman simanango mwasi na ye alobi ye apesaka yo parce que ezalaki te ye soki abimi il faut bafukama mais Mardoche azalaki kofukama te sikoyo mwasi na ye Zeres na bakamarade na ye bayebisi mwasi ya Hamana te yebisa mobali na yo akende kosenga na mukunzi te basala likunzi babengaka likunzi basala likunzi baboma ye pona nini bakamarade bakamati Leuven ezali lokola kisho batiaka na mapa ezali lokola les villes batiaka na mapa tango bati les villes ata ya muke na kati ya sani ya mapa esalaka ndenge nini evimbaka komona les villes muke boye eza kovimba ya mwana Nzambe azalaki kolobata na bayuda te tango baza kosala feti na bango ya bakapo bakoki kolia mapa oyo baza kotia les villes te parce que Nzambe azalaki ko considérer yango les villes lokola masumu po tango bango babimaki na Egypte bambulo oyo basalaki na kati ya zamba 40 bazalaki kolia les villes te ya mwana Nzambe ayebisaki bango te mubeko oyo kotikala na bino ti libela na libela leri nyonso baza kosala bandako ya bakapo boka matakakisi wana botiaka na bamapa te siko les villes eza lokola masumu mais sikoyo bakamarade tango zali na bakamarade ebele o bazali kopesa yo conseil ya mabe bazali lokola les villes o toza koloba na chiluba te Leuven yangwana il faut mwana mwasi oyo nyonso azali na kati ya libala na ye akeba na Leuven akeba na batoli ya mabe ya bakamarade mususu akoko yokelo yo zuwa ozali na ozana libala na yo ya malamu me
aza kopesa yo baconseil ya yo tika libala wana okende kotelengana. Merci maman. Nakanisi bato balanda biso baki explication na sepeli makasi na makambo nyonso to olobi. Eloko esali ngai esengo parce que 53 ans azaka tatu azali ya boye tatu azali nenga azabo tatu azali papa azali omena libala opesi ba détail nengo vandaki pendant 7 ans papa zaki na mwasi mosusu meyo vandi kaka mais wana quand même maman zaki na tango akala ndiyo nanga toza na poto est-ce que na vie oya poto soki mibali babandi ko se comporter ndenge tango akala est-ce que basi ya lelo babiso oya lelo tozalaka na bizali ndenge bino ba mama bozalaki ata mobali azwi mbanda kuna gauche droite ovanda kakokanga motema ti na elika kaka ya kozongela yo. Mamu avant pesanga réponse na motuna ona oto tuna yo pona biso basi ya lelo soki to ko vanda tokanga motema ne bino bozalaki na kosenga na réalisateur oyo munde ko na yo mwana mobali atako filmer biso oyo po moni mamungai na saka musala ya mabala musala ngeza ya kolamba na kati ya mabala siko na senga ye à l'exception na no publicité ya service traiteur de correction la providence oyo ezali ya ngai moko ngai na yo peto tala na musala ngonenge le kaka po eza musala ya mabala po musala ngeza musala ya éducation ndenge na yo ko so no bo ezali pona bana na biso ba apprendre quelque chose biso ba ndeko ndenge toza boye bana na bino to ba apprendre quelque chose pa epai na bino ba boti ye à l'exception na no publicité ceux qui asiko l'ex publicité ndeto ko zongela ndeko pesa réponse na mutuna oyo na uti ko tuna mama. Merci maman. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos pneus, nos baillés, et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc, il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire l'église. Maman, ni toi, ça. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc. Parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Ah, mamomoni publicité wana service traité de correction la providence musala ngai pe mwana na salaka ya mabala na grâce ya nzambe na ngolu chaque samedi wana salaka musala na ngapinza na salaka ya mwana ko sala ba mariage ba décoration oyo moni na za ko simba ba fleur ba décorer ko na yo ya mwasi wana comme na Naomi ino moni na sama ba décoration wana ninga na tuna kyo mamu tout à l'heure na lobby bino ba mama bozaki ndenge wana ko kanga motema ninga yo pese exemple papa vandaki na mwasi musala ta ko to 7 ans ozongi mboka ovandaki kaka ti ozeli mobile no lelo 53 ans siko mamu na yo nanga tozana poto est-ce que biso pe basi ya lelo ceux qui mibali baza okende kozwa basi ndengona libanda basi babo mama bala to bavanda bakanga ka motema ndenge bino ba mama bozalaki poto ezali poto omoni tango Moïse abimisaki bana Israël na Égypte Égypte oui ayibisaki bango te mboko oyo bino boza kokende bokende kozwa bizaleli ya bato ya mboka wana te ezala bomengo na bango ezala nini na bango bozwa yango te botosaka kaka mibeko na yawe bon
tango nzambe alobaki ndenge wana alobaki pamba te parce que tango bato bauti na Kisasa bauti bamboka na bamboka baye wana poto baye kokuta makambo ezali na mboka oyo babosani mibeko ya mboka na biso baye kokuta makambo ya koloba te moto soki aza femme seule bakofuta ye mbongo na ye baye kokuta te moto soki aboti bana na ye ebele ata libala ekufi mobali bakotila ye na ndelo boye ata bachi mustard c'est-à-dire te bachi mundelo boye te akata te akobanda kosukila na kati ya porte kasi baye kovimba mitu kasi bazali koyeba te kote biso toutaki batata na biso na bamama na biso bandako oyo biso toutaki ya baboti na biso bala mosusu mama na ngai azalaki koteka makala bala mosusu mama na ngai azalaki koteka mapa bala mosusu mama na ngai lokola kote ya seko mafe bamama mingi basalaka bilanga ya ndunda matembele nini baza koteka bandunda wana mpona kolisa bana chi bakoli bango batambuli baye chi ya wana poto babomi mabala wana te kasi biso sikoyo toza koboma mabala poto ye na mboka oyo ya poto omoni te toza kolanda lisusu mibeko ya mboka na biso kote touti te toye kolanda mibeko ya koloba te likambo ya mwasi na mobali soki esalami malamu bato ya social baya kokata likambo wana eske ezalaka famille aza lisusu na droit te mwasi akomi soki mobali abeti ye mbata moke boye ake kobenga la police baya kokanga mobali mpona nini mpo ayebi te soki ata mobali akei leta akofuta mbongo na ngai na suka ya sanza kasi mwana na ngai ndenge balobaka te kitoko ekosaka oyo toyokaki ata ntango mosusu balobi te kitoko ya bomwana ekosaka moko okotala foto nga soki nalakisi yo foto age nayelaki na 35 ans na ya 15 ans naza nango awa na ndako soki nalakisi yo siko foto oyo nga nakomi na 70 ans okomona bamiso okomi kosala boye bala mosusu okoloba oyo ngai te ezali kaka yo te yokanisi eza nini eza kaka yo te kitoko ebebisaka bato pe bana na biso ya mibali bala mosusu ntango bakoya wana poto bango mpe babebisaka okomona aza na mwasi na ye keso ya koluka mwasi mosusu libanda toko kobetela yango se te makasi te iloko toko kobetela yango se te makasi ezali boyi mboka ekomi na maladi ntango yo oke koluka mwasi ya libanda oke kozwa maladi oyo mwasi oyo atikali na ndako osi oboti bana na yo mibale misato okamati maladi wana opesi mwasi yo okufi mwasi akufi siko bana na yo oyo batikali nani akozwa charge na bango parce que tango ya kala mibali bazalaki kotambola ata ake kozwa mwasi mosusu ata ake kozwa complication bazala kopesa bango antibiotique oyo tozala kobenga kala penicilline bapesi ekisi wana oyo bazala koloba te azwi masese azwi masende azwi boye na boye mais bakisi wana etraite ye azongi normal mais sikoyo soki ozwi maladi suka kaka bakundi yo nde iloko ya dangereux oyo toza nango sikoyo mobali yako kozwa mwasi ya solo mais maladi ezali il faut bana mibali pe bakebaka ntango oza kozwa mwasi na yo ndenge nzambe alobaki te moto akotika tata na ye na mama na ye bakomi bato moko te sikoyo bato moko bakoki kokosana makambo te mwasi sikoyo aza kosala mobali aza kosala mwasi ayebaka ata salaire ya mobali te ata tozali awa na poto bato mosusu baza na makambo ya makasi mwasi na ye akoko yeba salaire na ye ndenge eza koleka te mwasi mpe soko aza kozwa oyo ya ye mbongo mobali na ye mpe akoko yeba te okomona baza kofuta ye mbongo ndenge baza kofuta bango mbongo ya bana mobali akoko yeba mbongo wana te eza kombie te nyonso wana eza kobebisa libala me mabala sikoyo ezali nde boyokani ntango bino boza koyokana na kati ya ndako boza lokola motu moko ndenge mwasi auti na njoto ya mobali toloba te biso tozali eteni moko ya mobali ya njoto ntango eteni ya mobali ya njoto tosangani sikoyo tokomi motu moko il faut kolakisa na makambo nyonso polele ok mam merci nakati bato nyonso to bazolanda tometela kanso oyoki niki mwaka oyoki mamozoloba sikoyo lokola olobi ke soki mwasi ndenge akomaka tokomaka eloko moko nzoto moko ndenge olobi mamu mpona nini sikoyo baluba mingi bazalaka na bizaleli ya kobalana kaka bango na bango mobali ya moluba alingi abala kaka mwasi ya moluba mwasi ya moluba alingi abala kaka mobali ya moluba mpona nini ndenge wana
bawote na biso baela kobeta sete ndenge wana pona nini parce que mwasi ya muluba tango mobali ya muluba ye kobala ye mama ya muluba ava abimisa mwana na ye andako akopesa conseil alobi kiwewe ya yao yo wana oza kokende bona na chiluba vo bona lingana pona bano pe ba chiluba ba comprendre penza que non la grand-mère alobi penza na mnomboka mamuluba bona na chiluba apo kiwewe ya yao bato hesha bintu bya benda biwikala muya mwenda mwesumela mulu wenda udya bintu myaba mikobo umanyeno naufu tango tozongi na mukanda na Nzambi toza kumona Abraham yo wana zako kende tango tozongi na mukanda na Nzambi tomoni Abraham tango amona kite mikolo na ye komikupusa na yakokufa abengi moto na ye ya musala komona Elise avandisi eboy alobi na zako tinda yo na mboka nanga mboka ya Abraham wana ezala place Nzambi abimisaki ye alobi yaka na koyisa yo moto munene alobi na zako zongisa yo na mboka nanga okende kozuila mwana nanga Isaac mwasi na kati ya libota nanga parce que ngana zako sepela te azwa basio ya bakanana parce que bazana oya bango bizaleli ayebisi Elise alobi yaka na liboko na yo Elise aye na liboko na yo alobi koti sawa na mupende nanga lokola mutu azako kata cheleka Elise akotisi liboko boye na kati ya mupende na ye alobi na zako katisa yo cheleka te okoki kozuila mwana nanga ya mubali mwasi ya ekolo mususu te okozonga kaka na mboka nanga okenda kozuila ye mwasi basali wana ezala kati ya Bible ezala makambo kati ya Bible akei Elise akamati punda bakei tango Elise akei bakomi na mboka moko boye place bato bazala kotoka mai parce que mai akala bato ya Israel bazalaki mingi na ba désert place moko ezalaki lokola plaine boye batimuni libulu moko bato bazala koya kotoka mai Elise akunzami boye alobi Nzambe ya mukonzi nanga Abraham naza kobondela yo te tokomi après midi tango bana basi bayaka kotoka mai mwana mwasi oyo akoyawa na liziba ya mai oyo nakosenga te pesanga mai ya komela nakoyeba te ye nde mwasi ya mwana ya mukonzi nanga Abraham tango asilise amen boya fongoli miso amone Rebeka azali koya na eloko na ye na lipeka atoki mai ameki ye boya lobi jeune fille okoko pesanga mai ya komela akimi mbangu apesi mai ya komela lobi zila natokela na ba meme na yo lisusu mai mwana mwasi wana atoki mai aye kopesa ba cheval wana kamelo ba cheval mai ba cheval ba meli mai esili Elise asepeli alobi oyo mwana mwasi oyo nde mwasi oyo Nzambe alakisi ngai pona Isaac pona nini mwana mwasi alakisi buyambi liboso alakisi buyambi na ye akimi mbangu akeko yebisa bandeko na ye kuna na libanda na ndako alobi namoni mutu moko boye na ya mwana baluba pe bazalaki kosepela te mwana na bango ya mobali parce que bana na biso siko soki alingi abala ndenge na Kiswahili baloba ko ebiki pendaro iloko motema elingi kipendaro oui kipendaro eloko motema elingi eloko motema elingi mwana na biso ya mbali soki alingi abala ubie mwana na biso ya mwasi soki alingi abala soki oyebisi ete boye na boye soki asia omoni ndenge balobaka te bolingo ezali na makasi ndenge liwa ezanango parce que tomona kata bato mingi soki bapekisi ete mobali oyo akobala yo te mbala mwana mwasi wana kokomela ata kisi akufi okomona ata komitumba yango wana omoni baboti sikoyo tango moto alingi mwasi na ye baboti bakoko pesa mwana conseil te place oza kokende ezali malamu me deja mwana makila na ye webi bolingo soki esi ekoti moto na njoto ndenge tokimaki na tato na tiki baboti na nga tokimi Umapotela bambula wana yoki mi baboti na tatu boye na kisasa. Toye na kisasa. Kutaki upenza tina mikuwa. Me tangu mutu alingi mutu ataba yibisio te azama bendenge nini. Yo komona mabena yete. Biloko nyonso wana zalaki kosala yo komona kaka ndenge wana. Siko bana na biso balingi conseil te. Tangu yo koyebisa yete papa, mama, mobali oyo
boye na boye balobi mama makambo wana ezalaki ya kala sikoyo moto soki balingani ori ke bazalaki kosala ndenge wana mpona nini mpona kobatela mabala eumela po bana ntango bakomi kobala kizobazoba boye oyo aye na mibeko ya mboka na bango oyo aza na mibeko ya mboka na bango mibeko wana eza kosimbana te mabala mpe eza kosimbana malamu te yango wana bato ya kala mpe bazalaki kopeda sete makasi kaka te il fallait kaka kokende kobala kaka na mboka na biso po na nini po libala eumela. Merci maman na sepeli toi ce que je va buni maman ndengo ndimi oyambinga ozwi temps sololi makambo sololi na kanisi batebele o bakotala ngo bako sepela makasi po lobi makambo ko riche makambo lobi mingi ngape awa na zaki na yebite sikola ko tokendo kabona boy conseil ko kopesa na bana basi vraiment naza ko pesa bana basi conseil boy tango moto aza ko bala yake ko sala libota na ye pe tango yo za ko boma libala bana na yo basi bakoli ya basi na ya mibali bana wana tango bakobala bala mususu babokilo bakoloba te tokende nanu epai na bino tokende kotala siko mama aza na ndako te nani moto akoyamba bato wana moto aza te tango yo mwana mwasi oza na libala na yo il fallait obatela libala na yo ndenge mama na yo pe abatelaki oyo ya ye ba mama mususu bazalaki na kati ya bamboka ava basombele ilamba kaka soki aboti mwana lera kobima na maternité nde mbali yake kosombele ilamba mama soki ilamba wana alati ilamba wana ti kaka mukolo kobota mwana mususu nde basombele ilamba mususu me bana basi ya sikoyo boyeba te libala ezali lokola mutu atongi ndako na ye ndenge mukanda na Nzambe elobi te mwasi ya mayele atongaka ndako na ye be pe mwasi ya zoba abukaka ndako kaka na maboko na ye moko. Il faut bana basi ya sikoyo bayeba te mabala ezali lokola mutu ake mubembo kozonga te libala ezali lokola yo okeko bando ya yo vie na bana na yo soki babali bavandi boye balobi toke kotala mama na biso bazwi mibale na bango bakoti mama na bango na ndako mobali pe asepeli mama na bango ayambi bango balambi biloko balie wana eza esengo te mais sikoyo tango yo za ko boma libala okeko tambola kote mususu oza kobota pe bana kote wana mama na yo pe azana libala te yo pe ozana libala te omoni te zama be ou bien mama yo obomi libala osi obalisi mwana na yo siko mwana na yo mobali na ye abeti ye azongi akuti yo mama walati ko pe boya pembe otelemi na njela oza komela soki iloko nini conseil nini okopese okoloba chika makambo wana ezali akala yo kutu ozana nanu mobeso tala nanu biso ba mama na bino na aje na biso yo tozana nanu komela koka yako ya kovanda mwana mwasi tango akoyoka ndenge wana elongi eza kitoko akosala ndenge nini akozonga yango wana ba mama na bana basi oyo ya sikoyo il faut bobatela mabala na bino po ete libala ezali fondation libala ezali makanisi Nzambe asalaki ya malamu mpona nini tango Nzambe asalaki biloko nyonso asalaki nyama asalaki nini ezalaki mibale me mutu azalaki na musungi te Nzambe akanisi likambo wana apesi ye musungi nde mwasi. Merci maman. Merci. Donc on a ça mutu musala makambo mabala oyo na bakape mingi batu bakobenga atane tosali na yo mission boyo boka batu bakobenga mama olobaki bozere mo sikoyo bana basi mingi bazoli na kobala bana mibali ya baloba te balobi mibali ya baloba baza makambo mabe makasi sikoyo mibali ya baloba makambo na bango mabe makasi wana okote ya okoyebisa bango ne babi mibali ya baloba baza makambo makasi bamona ka mwasi kaka eloko pamba ata ba baza na poto mona ka mwasi kaka kaka ndio bakatanya donc ndenge wana kaka siko conseil ko pesa pena bala mibali oyo ya baluba oyo baluba bino baluba boboti bana nanga ya mibali ya baluba naza koloba boye na bino nyonso bana ya baluba na ba oyo baza baluba te ba baza kaka bana mibali mwana mbali ya muluba likambo ya liboso alingaka mwasi na ye abimaka na ndako pamba te okomona mwasi bala mususu mobali na ye azate ba camarade na ye baye ko bimisa ye me mwana mususu ya mobali ya muluba akolinga te mwasi na ye akota na groupe lokola musique bakie kolia place boye baza kopesa bambongo na bango na soka ya sanza boye na boye mwana mobali mususu ya muluba akolinga te mwasi na ye akie kotambula azonga na lero oyo ye ayebite ezala ya musala ata ndenge tozala na poto musala esilaka ata na 21h mwana mwasi aza koya kobeta ndako na 23h akosepela na ye te
akosepela ata moke te parce que iloko wana eza kosala eza lokola eza na kati ya makila ya batata na bango parce que mwana mbali ya muluba akolinga atika mwasi na ye azala libre te il fallait mwasi ayeba te aza na maboko ya mutu aza na mutu aza kodirige ye yango wana ba condition ya ndenge wana bana basi ya sikoyo bakosepela nango te akolinga te nga pe naza indépendant te naza boy na boy ya solo mwasi akokozala indépendant ndenge namonaki lere mosusu ntango toyaki awa tokotaki na classe moko ya lere balingi bapesa biso bamikanda awa balobi awa na France liboso ezalaki te mwasi soki aza kosala mbongo na ye akokozala na carte bleu te akokozala na sikoyo mbongo na ye ezalaki kaka soki bafuti ye ekoleka kaka na konti ya mobali na ye ntango baye kotala makambo wana balobi te mwasi mpe aza mutu baye kosigner ordonnance ya koloba te avant 1965 basigner ordonnance wana balobi te mwasi mpe bapesi ye bonsome ye mpe soki baza kofuta ye akokozala na konti na ye akokozala na iloko na ye omoni te eza malamu mpo na nini mpo mwasi mpe azala libre na makambo nyonso amimona mpe te azali mutu amimona mpe azali mutu ndenge moko na bana na biso ya baloba toza na bango sikoyo bakokozwa mwasi lokola mumumbu te bakokozwa mwasi lokola esclave boye te ubie bakokozwa mwasi lokola iloko moko kaka oyo ezanga valeur te parce que nzambe apesi ye mutu oyo aza kosunga ye na makambo nyonso akobotela ye bana na ndako akosalela ye mosala akosala nini me iloko moko ezali wana mwasi mpe atosaka mobali na ye mwasi mpe atosaka mobali na ye parce que awa na poto toza komona basi baza kotosa mibali mingi te mpo na nini mpo basi baza na liberté ayibi te lelo soki libala ekufi leta akosunga ye surtout soki aza na bana bakofuta bana bakopesa ye ndako akomi femme seule aza na mbongo na ye me ki femme seule wana suka okozala kaka na posa ya mobali sikoyo okozala na posa ya mobali wana akozala lisusu mobali na yo ndenge azalaki koya direct oza kosala ye menace boye na boye te akozala mobali ya mutu okomi kokende na wenzi boye bakomi koluka na mwasi mosusu te il faut nayeba nani mwasi na ye elongi soki eza elongi ya ndenge nini orike ozalaki na mobali ya yo moko oyo ya yo moko penza oyo soki ayeba oyo oswanisi ye sikoyo okomi na nsima ya moninga mosusu okomi kobomba mwasi na ye soki na ye kutu asalaki bien te bameshi wana ezalaki ya sifo orike ezalaki bameshi ya kitoko yo okomi kokritike namonaki lokola ezalaki manyoka me bakofaki yango bien te nyonso wana ezali ndenge nini ezali mpo na nini koyeba te soki navandi na libala na nga moko ezali esengo moko ya makasi bana na biso ya mibali bobatela basi na bino parce que kobatela mwasi ezali loko ya malamu tala biso ndenge tovandi na tatu 53 ans lelo aza na ndako aza kotelema na mbeto te aza kosala nini te nani moto aza kosunga ye ezali mwasi moto aza kosunga ye ezala na butu okomona lamusi yo boye ya kotelemisa nga otelemisi mais sikoyo yo mobali ntango sikoyo kobanda koyamba ite mwasi na yo mamu yo mpe yo balobana bafrançais mamu bafrançais boye mamu mamu bafrançais boye papa le oka bafrançais bima awa abiso oza koambete mwasi na yo mamu loba na mbo alpha bomiko oyoki mamu abisa bafrançais mamu loba na yo kama ba français te maman maman lobi bien oza ko ambete mobali na yo maman oza ba français maman mais siko tango kozala na âge ndenge tokomi sikoyo nani akosunga yo bayo kaka nani akosunga yo sikoyo bamishina nyonso ya pembeni bakozala lisusu te parce que bakosupporter lisusu makambo wana te eza lisusu na bénéfice te yango wana mibali mpe babatelaka basi parce que basi mpe na ntango ya pasi tolobi te kaka mobali nde akoki kobela mwasi abateli ye na mwasi mpe akoki kobela mobali abateli ye yango wana biso nyonso tobatelana merci merci mingi vraiment mukalenga akubenesha akubenesha mukalenga kusamba sikoyo na sepeli mingi mamu bato pe batali biso na yebike ba sepeli makasa to na bi mukalenga akubenesha mukalenga kusamba akusamba heba to sabila mama tukondo tukwa boteto bamona ngana tetu kufila ngenyi diko kuyabunya ayo ngenyi njuma kupinga na kabije
bon kwa mbila ka mal moko abol ka tona ba jiki jato malo ja abu malo dia abu malo dia abu ni c'est de pas wa mushindo organisation weba mundo ambani baluba mbaso français baso français be kuna mamundu ba jwa ko teka français wa ko teka français baluba ni français français sinya video tous urba video tu budget nchinganya brick eyo mamuna sepe vraiment na sepe la kanisa bato batali ba sepe di mingi ndenge na yebisaki na lobaki na bino ke awa sikoyo toza kotambola na ba bikolo na biso nyonso awa na zuma mama ya biso ya Kasai to solo ne ya muluba baluba ndebo mesana ke baluba mamu likamona distinguer ezali boy pona ko distinguer ndenge olobite omema kama français kotilizo mamu na français mamu loba na français c'est baluba tozali biso toza baluba ndenge basangisi biso toza baluba mais pona ko kesenisa biso toza Kasai baluba bazali bato ya Shaba Lubumbashi baluba balolo baluba ba kabongo mais biso toza baluba tozali Kasai biso toza ba Kasai baluba po bango bayebite ya mwana babenga ka biso kaka baluba mais biso toza baluba batu nyonso ya Mbujimai à partir ya Mbujimai toza Kasai à partir ya Kamina Kanyama chi kokende kuna wana baluba balolo siko bango benga ka biso kaka baluba mais biso toza Kasai mamu siko tangu natuna na tato dokuma na skwame yo poza ko lambela tato mbwa lokwa baluba balera mbwa boy chibela bele po bana ko lamba tatu na ngai bazali bato bakolaki na mission ya ba protestant église na biso ya missioni bakolaki kuna bayebaki makambo ya village te baliaki mbwa te sikoyo mamu apare bon eloko ni penzo baluba baliaka penza baluba penza baliaka obiki oyo penza soki na lambi moluba ifoka kaleza neti ni bile penza baka balongola na pondo apare pondo eloko ni penza baluba baliaka iloko baluba sai iloko baluba baliaka lokola bon na ko loba boy lokola na mboka na biso tozalaki na ebale penete oyo ezalaki lokola ndenge tozana na bandaka ezana bambisi mingi na kati ya ebale ezana nini ebale na biso ezalaki tozana ebale mais tozalaki na do ya koyeba ndenge nini baloba ka bambisi te experience ya kobimisa bambisi na mai tozalaki na ngote mais baluba bayelaki ko sepela mingi musuni lokola ya ntaba nga seko lo bandakala ti nga seko lo baluba balinga ka ndakala balinga te baluba nyonso balinga ka ndakala te ba musuba boya ka ndakala pona nini soki muto ya yebi ko lamba ndakala te okomona lambi ndakala na mitu na ngoma banga eza na kati tangu muto abandi kolia mabango na eza kokota ye na mino akosepela mingi te kasi ba mususu balinga ka ndakala na pondu ya mai aza kolia aza kosepela ba mususu mingi balinga ka makaya boya ya Shaba mamu balibi mebino pe basi baluba pe ba mamu baliba boyeba pe ko lamba te ngo pe batatu bazeso baki ko lia biloko basi bikolo musale bazeli bino bambana yo ka bino pe ko lamba pe boyeba kite biso baluba ezali question ya koloba te to yebi ko lamba te biso to yebi ko lamba question na biso ba ya koloba te to yebi ko lamba ezali pona nini biso to ezali ko linga mafuta na biloko mingi te lokola pondu na biso to ezali ko tia mafuta muke bo awa na poto to yebo to za ko kuta likambo ya cholesterol kama nini cholesterol so cholesterol utini wapi mamu boke makaba cholesterol mama lobia ukawa utina nini na mafuta te na mafuta ko tokuti ba mamba za ko lia pondu ya mai ezangi mungu awa na poto to monite baza ko servir biloko na ba mindele baza ko tia mungu na meso ya sepeli ko tia mungu ye moko amichili me mulu bazalaki ko lamba biloko na mesure oyo alingite asengi mungu na ye papesi ye me mafuta to ko tia na mesure po ete etrouble mutu te biso to yela ko lingate to mamuna sepeli biso mafuta ba olekisanga kuna minute ko kimi masole leke mafuta to zalaki ko lia mingi na madeso po madeso ezalaka na nkunda bocha sukali to si yango sikre ezali te baluba bayebi ko lamba te baluba bayebi ko lamba
Merci mamuna ngai, merci ebele. Ndenge na uti ba tout à l'heure en tout cas bomoni ndenge to solo na mamuna biso za mamuna biso Kasai mamuna biso Moluba. Na promettre bino ke na robeng sa susu mama na biso moko ya ba Congo o ba bengi ya Mukongo to solo pe na ye ke bana basi ba Congo ba edikaka bango ndenge ni bavanda ka ndenge na kati ndako libala toyoki ya mamulelo ya Moluba mbala sima toyoka makama ya Mukongo mbala sima toyoka susu ya mama ya Mutabandundu so na kote pe na mama Mutabandundu ye ba ko expliquer biso ndenge nini ba bokola ka bana na bango ya Bandundu ba balisaka bango ndenge nini ndenge mama Moluba expliquer biso même mama Muswahili pe na koluka mama ya Mongala soko moni ko tali émission oyo o sepeli na maman moi quelque part oyebiki aze ekolobo ekolobo oyebisi ngai na kute na ye to sali pe monsieur parce que eza ko aider biso bino nanga na kanisi to prendre makambo ebele na makambo oyo mamu auti ko yebisa biso siko mais bobo sanate eza émission boko mate o eza boete na mitu na biso to botama na tango Zaire tata bo moko mama bo moko ekolobo moko mikonzi ebele mama mikonzi ebele boka za ko changer mikonzi nde siko ebele tango akalaki mukonzi moko dictature mais siko to biba mikonzi ebele OK mamu nanga merci mingi nzambe abatela yo nzambe abatela tatu nzambe akula mamu kalenga kusamba na bande konso bota biso God bless you que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino Mungu awabariki nzambe kusakmuna nzamba nous bénisse nous bana betu bons bye bye à la prochaine bisous. Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout un semble soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos pneus, et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc, il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bala. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi so ki 18 ngo sa anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman Nitou ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.